ba jemoko bozo le kakuna ya makama ba wazalendo na ko expliquer bino boke ba M23 pe ba komina ba wazalendo na bango bo tomber na ba piège te comment on a été ma vidéo ne so ba l'action ba wazalendo on a ko partager ke ba misusu eza ba touche puisque ba tebele ba otengi ko simsa ba touche Bukavu ko ba wazalendo keba o mema mate mikolo na ebisaki bino ke masolo a lokote kozala ebele ya kosakana te ndenge nalo baboye premier ministre Mama Judith Suminwa lati teni il faut mon teni na ya ba premier ministre ba officier faut mon teni à maman donc tous en état de guerre mais razo sala tourner qui t'a déjà ba Congo central ndenge bola na je crois ba so na déjà bilili akiti batadi ya bando kota bakaya ba recruter azo visiter azo tala pour encourager ba congolais surtout na patriotisme parce que tout ça et le comme sous ozo sangisa biso ba congolais te à part Congo donc même abelé na biso moni na tindika télévision mbote na ba congolais mbote na bana monde entier mbote na bilo mbote cette confiance à travers magazine nous so que monité kondimate ba congolais mais quand on ba toujours que bolimo ya congolais ba congolais ya on ezali et loko ya motuya pour na mboka na biso surtout na période tozali période moko cruciale vraiment esengeli to sangisa maboko to zala bomoko parce que mungu na côté biso bitumba yeli biso te ko comprendre que alingaki akosa biso que aza ko bundisa mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais au fil du temps ndenge balobaka na lopoto laissons le temps au temps même monde entier bandi ko découvrir que noko azana ba boule ya mabe c'est un voleur criminel muyibi assassin pauvre Rwandais Paul Kagame o bazoro bake mikolekoya ezali ngalanae ezali kosila ngala zali nga mokote nazali accompagné na Junior Kapaya comme d'habitude yem tazo sala ke bozonga na banda kuna bino pourquoi pas reflect sombe bangwana nde tozali na bango pona kosolola na bino masolo ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo mikolo yo mbela ezali se moko congolais esika ozali telema pona mboka na yo telema pona mabele na yo telema pona bandeko na yo telema pona bakoko na yo oyo batikela yo héritage tala banguna balingi babotola yango tala masolo bayeli biso ya division biso bandaka na mboka oyo toyebana tozalaka baluba bangala baswahili na bakongo ezalaka ba ekolote ezali nde minoko na biso tobengi ba langue nationale yango wana nde ezali kosala Congo et pour kosala Congo roi Léopold II a fusionnaki ba empire na ba royaume yango nde constitution c'est-à-dire asangisaki ba peuple wana asangisi ba peuple ya ba Congo asangisi ba peuple ya bangala asangisi ba peuple balobaka Swahili pe asangisi ba peuple balobaka Chiluba bango nde ba constituer mboka tobengi République démocratique du Congo mutu moko te aya kokosa yo kasi ezali na précision moko photo tcha na ba langue na biso oyo minei o tobengi ba langue nationale biso o ezali Chiluba Kikongo Swahili na Lingala ezalaka nde minoko oyo ba congolais balobaka partout na Congo bisika nyonso bazwami sans problème sans complexe sans inquiétude kutu moko na bango nde ezali langue pe ezali ekoloto tribi ezali kaka Chiluba bazali pe baluba mais bangala baswahili na bakongo ezali nde minoko ya bikolo batribi bakolobaka na bandi mikolo ya toko expliquer ngo na ba émission na biso mususu mokili mobimba eningani mokili mobimba ekolobela partout même les américains ont marché pour la cause congolaise sikoyo ba congolais oyo bavandi na bapoto ba diaspora ba kiti na este o baza sima ya nanga na Kabila na Kagame na tout na bino boka sonité j'ai un mbala o simbité parce que contexte les animaux côté merci na maman Yohane depuis Bruxelles aux autres la biso yoka plaisir te y compris vient na tomba collège à maman Laurence bino bozalaka toujours pour nous soutenir biso sans oublier Léon Mouzadi na refait mayayos tolito solo la masolo ya Congo tanto solo la masolo Congo tolingaka attention à batunyo so ezala permanent pour yoka biso pe pour la biso pour ça la biso pe plaisir te baké toujours solo la masolo auto prometaki te bisaki bino période telle période bokomona boy telle période bokomona boy ce que to comme na chrono mususu
chrono tokote eza chrono ya Mars eza ko annoncer nini vraiment côté fleuve kuna bazaki ko signaler mouvement ya mabe mais ba alerte kotaki farder cet terrain te ba bandi ko contrôler donc bengali mati malugnyos tout côté ananyos ezali très bien surveillé très bien contrôlé même s'il faut que poussa na tiba kwa mutu il faut que sala yango pona munguna azingi biso aza komi bomba soutenir que tolobaki na bedo nzamba ko sala nyoso abimisa banguna ya Congo na poisa babimito babimité nous disons merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, il est au contrôle, il est aux côtés de la RDC Nenge Bomonika 6000 Balouka 9. Merci et puis félicitations à la dame de fer Thérèse Kaikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mama Oyo, Asali Moussala Mokilmombe Monani, y compris communication, il y a Patrick Mouya, puisque grâce à lui aussi, Tomoni Makambo Bele et Salamipe et Kokisami Kitoko. Lelo tokolobela nini lelo tokolobela ba activité ya mokonzamboka ndenge toloba boye communauté internationale pour la première fois depuis que le monde a été monde azali na ngambu ya RDC namoni bakomi ko sundola Rwanda muke après États-Unis après Belgique et komi tour ya Angleterre après Angleterre Allemagne a koti lisolo lelo ezali tour ya ba Canadien mais na yebisi bino ke même na ba supporters ya ba équipe ya football Europe ba grand club lokola ba Arsenal ba Manchester ba Bayern de Munich ba PSG ba équipe wana nyonso mikolo ya puisque déjà ba musu ba bandi na ba supporters na bango ko afficher déjà cause congolaise ndenge nini baza ko occuper mboka na biso illégalement par Rwanda na ndenge ya génocide oyo ekokotaka na mato ya ba vrai congolais o bazoeba sikoyo Saint Thomas période tokomeza nini prophète Moïse Nyengela lobi nini prophète Moïse Nyengela lobi na bisa ba congolais boy lo sambo makasi pona mboka pe pona mokonza mboka abakisi boy sikoyo tokomi na eleko ya remontada congolais telema sikoyo confondre banguna parce que nzamba za na ngambu na yo azali ko promettre que tout est possible sikoyo na moment otozali yango na yeko yebisa que ndeko na ngai misenzela déjà azali remontada éveil patriotique et lamuki na ba congolais ya monde entier au bazana Congo éveil et lamuki na kati mampinga babani ko s'organiser alors pour la bataille finale parce que mbala oyo biso na ba rwandais il faut aussi lana et surtout que mokonza mboka sa pesi biso makasi alobi ako dialoguer na ba patete ako solola na ba patete ye ako solola kaka na ye moko Paul Kagame o soko ki ka voix ya président ba tout la moitié ya Zadasco to yebate pourquoi zo salaire mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le seul président qui nous reste pas inspiré grandeur ya Congo na bolamu ya Congo tomoni ye la victoire diplomatique ne yangona mindele ya Union européenne babandi ko fréquenter surtout oyo yaki oyo azali oyo azako s'occuper na Afrique centrale agi komona président pe babandi ko tia mabenga na ba poche babandi ko bwaka mwa misolo pona ba aide humanitaire pona bandeko na biso oyo bapanzani mokili mobimba tolanda ye ndenge ayambamaki pa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président et bon tokutana juste après c'est parti. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda
Mais j'ai aussi partagé avec Son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Je pense que Boboni président boki ba commentaire ya Mindele babato babalukaka Kagame to ebisaka eke Simon Kimbangu asala 30 ans de prison pour na école au Congo et yo pe ngala na yo après 30 ans il faut si là vraiment et Mindele abandi ko balukela o bazo kata yo nyonso ndenge ka prophète Moïse ndenge la tindaka message ayebisaka biso avant o balandaka Saint Thomas na émission na bayokaka alobi M23 na moni mutu et katani ndenge kaka lobaka na bileko mususu FCC na moni elongeza suste alors soko moni bababa bakomi koloba bakomi biloba bakomi ko flatter ba matanga ya batu boba misa la visibilité boba ke mabe koti alors simaya Fati Beto Koyamba Mundele ya Union européenne bolanda pe ba canadien ta ba koti lisolo na bango mama oyo azali la canadienne yekuta za ko fustiger na ba organisation internationale ya makambo sport le na Rwanda ndenge nazo pesa position bi malgré boza komona ba Tour de France ekoleka kasi Kagame ayi sanguinaire Rwanda baza ba génocidaire bazali kopier Congo bazali koboma na Congo bazali komonisa ba Kongomani pasi la maman wa canadienne, bon, on a juste après pour ça la plaisir la grande sœur propre Annie Ngalula depuis Canada. Pourquoi pas Annie, ya maman pasteur, sans oublier Nicolette, moi c'est Pembe. Bon, la maman, oh, maëlle mingi, yoka, kapa ya tokei. Depuis dimanche 23 février a lieu un championnat mondial de cyclisme au Rwanda. Ce Tour du Rwanda se fait à la fois avec le régime de Kagame, le président du Rwanda, en lien avec plusieurs marques et institutions comme le PSG, l'Arsenal, le Bayern ou encore la NBA ou l'Union cycliste internationale. Alors pourquoi je vous parle de ce Tour du Rwanda qui devrait être un événement festif? Parce que Kagame l'utilise pour laver l'image de son régime et de ses exactions en République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda est en train de faire des violations du droit international très graves en République démocratique du Congo. Le M23, qui est une milice directement soutenue par le Rwanda, continue d'avancer dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont déjà pris la ville de Goma, 800 000 habitants, la ville de Bukavu avec 1,2 million d'habitants et ils continuent d'avancer au nord et au sud Kivu, menaçant directement 3 millions d'habitants dans les villes limitrophes. Avec, depuis vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU qui a condamné le Rwanda en lui demandant le retrait immédiat et sans condition de ses troupes en République démocratique du Congo.
En République démocratique du Congo, il y a un conflit qui dure depuis des décennies, depuis les années 90, avec 6 millions de morts en République démocratique du Congo et en 2023, le record mondial de déplacés internes avec 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur même du pays. Les rapports qui ont été faits notamment par l'ONU parlent de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de viols et de violences sexuelles de masse, de torture et même de disparitions forcées. Nous avons, nous, réussi au Parlement européen à faire voter à la quasi-unanimité une résolution qui était initiée par les Insoumis et le groupe de la gauche européenne, votée le 11 février, qui exigeait le gel de l'aide budgétaire et militaire au Rwanda, la suspension de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais de 2024 tant que les troupes ne s'étaient pas retirées et que les droits humains n'étaient pas respectés, qui exigeait l'annulation de ce championnat de cyclisme dont je vous parlais, et enfin, qui demandait un soutien aux négociations de paix et à la mission des Nations Unies. En octobre dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon, Nadège Amomangoli, Arnaud Le Gall et Carlos Martins Bilongo qui s'étaient rendus dans le pays afin d'alerter sur la situation. Il faut maintenant des actes. Nous exigeons que la France déclare un embargo sur les exportations de minerais. Nous exigeons un soutien à l'armée régulière congolaise et une saisine de l'Organisation internationale de la francophonie qui est aujourd'hui dirigée par une ancienne ministre de Kagame. Il ne faut pas laisser Kagame, avec ce championnat mondial de cyclisme, laver ainsi son régime des exactions qui sont toujours commises en violation totale du droit international. Partagez cette vidéo pour continuer à porter de la voix de la paix et du droit international. Voilà. Nazako félicité makasi. Ba ministre nyonso bato nyonso sacré nyonso bikolo na moni bango nyonso ba telemi makasi mobilisation sikoyo ezokipé te et surtout likambo ya ba jeune bakota na armée tina ba étudiant bagenaki komona bango epa ya Jean-Pierre Bemba puisque za makambo bikolo il faut vraiment tozongisa endurance topesa confiance na mapinga na biso topesa confiance na ba FARDC topesa confiance na ba wazalendo. Parce que bawazalendo baza kosala biso ba plaisir à kosakanate na eseguna metoke ba je crois que na vidéo na biso biso ko se marteler trop pour expliquer bino ba jemoko bozo le kakuna ya makamba bawazalendo na ko expliquer bino boke ba M23 pe ba komina bawazalendo na bango bo tomber na ba piège te comment on a te ba vidéo no so ba l'action bawazalendo o na ko partager ke ba misusu za ba touche puisque ba tebele ba oteki ko simisa ba touche Bukavu ko bawazalendo Keba, comme mamate, Nicolo na ebisaki biloko masolo lo côté ko zala ebele ya ko sakanate. Ndenge na lo baboye, premier ministre Mama Judith Suminwa lati teni. Il faut mona teni na ya ba premier ministre ya ba officier, faut mona teni ya mama. Donc tout ça na état de guerre, mais razo sala tourner zo qui ta déjà ba Congo central, ndenge bola na je crois ba so bona déjà bilili, akiti matadi ya bando kota ba ka ba recruter, azo visiter azo tala pour na encourager ba Congolais surtout na patriotisme parce que tout ça na eloko mususu ozo sangisa biso ba Congolais te à part Congo donc même abelé na biso moni na exhortaka bino to bolingo ya Congo na ya ba Congolais donc base na ngai depuis États-Unis Maurice Toko yo yebi Congolais photo zala na bolingo malgré tozoka de gauche à droite bakamba dialogue bakamba ba rencontre libération ba prisonniers très prochainement tokontaka na bakombo ya ba oyo qui va ça libérer donc lelo na moi lelo toko koloba avec certitude nyonso sans être trompé quelque part que au jour d'aujourd'hui na Congo Kinshasa il y a aucun prisonnier politique oza kokopir la prison ya Makala donc voilà faut te féliciter encore solo ya décrispation ndenge salami sikoyo pona ko lakisa ke ba mapinga bazali prêt pona ko longa na etumboto anango côté militaire puisque côté diplomatie et simbi alors totala ba FARDC basala qui marche d'endurance samedi passé ezalaki ya ko sakarate Blandine Nzovo azaki wana pona ko l'exception ndenge nini bazali ko lakisa biceps na bango pour na lakisa ba Congolais nyonso basi ba perdaki espoir basi ba monaki ke biso Kagame biso bena Kagame azwa biso biso ba FARDC ba okima te ba okima abu pia mikolo yo okimi ozala mbano na yo puisque ba ko sangisa misolo biloko pona kopesa na mapinga mikolo yo mapinga ba kozana na lokuma ko sakana te
et objectif il y a Mokonzamboka Azali n'a besoin tous à la 500 000 militaires rien en 2025 to pointer ba chiffre moko ya ndengwana. Alors ce n'est pas les moyens qui manquent, mikolo yo ba institution ba personne de bonne volonté ba tunyo so ya lolenge nyoso ba ko tia loboko na poche et za ba ecclesia mutunyo so za ko participer pour que Congo ba soldat na biso ba nyo komate balela te balonga etumbo to anango Junior Kapa ya tia biso ba mona endurance ya marche à FARDC ndenge batambolaki na ville ya Kinshasa ndenge ni population azongiseki susu confiance davantage toujours un esprit ya kolonga etumba oyo tozali kobunda nango na barwandais. C'est surtout que communauté internationale nde tozaki kwa kise bango bazaki na sima mais mikolo oyo tozomona ke bazo bandaka ko lâcher muke yango na to prometaki bino ke ekobandela na kati ya Rwanda tiela biso FARDC eloko makasi. Même si elles sont engagées sur plusieurs fronts pour défendre la patrie, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent intactes leurs capacités opérationnelles. Et la condition physique étant un élément important pour les troupes combattantes de la garde républicaine, 8000 au total venus des différentes unités de la garnison ville de Kinshasa ont participé ce samedi 1er mars 2025 à la marche d'endurance organisée sur les principales artères de la capitale. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des FARDC. Il constitue aussi un exercice physique de routine pour les unités combattantes. Regroupées depuis la matinée dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, ces unités d'élite des FARDC chargées de la protection du chef de l'État et des institutions du pays se sont déployées sur 4 grands itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp Tchatch. La première colonne piétonne, conduite par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kaby Ephraim, est partie de la Fikine jusqu'au camp Tchatchi en empruntant le boulevard Lumumba, l'avenue de la Libération, le boulevard du 30 juin ainsi que l'avenue du Tourisme. La deuxième colonne, équipée d'engins motorisés légers, a traversé les quartiers des districts de la Tchangou, Moamba et Lukunga, tandis que des unités marines ont longé la côte du fleuve Congo. À l'issue de cette marche, le général-major Kaby Ephraim a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités des FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Le commandant GR a insisté sur le respect de la discipline militaire et au respect des instructions de la hiérarchie. Aussi, il leur a été rappelé de ne pas céder à l'intox de politiciens et de mensonges des réseaux sociaux. Enfin, le commandant de la garde républicaine a rappelé aux unités combattantes leur serment, n'est jamais reculer devant l'ennemi au risque de trahir nos serments. Merci, je crois que ça lui plaisir na commandant Vasco de Miap place à Zali puisque Bama Pingande topé ça vraiment confiance sans oublier Yemoko capitaine Richard depuis Massina Petro Congo et pas une chance à Rolanda Bisso et ça lui fait plaisir à consacrer correspondant à Bisso depuis Bukavu KG Keja et ça leur fait plaisir tant Bolanda Bisso boye Junior Kapa merci na yo merci na Refé qui sombe merci na Mama Yohan Bozage Belé pour na Rolanda Bisso Léon Mouzadi Refé Mayayos Binotou toujours tozala ini na cadre ya bolingo ya Congo na ba Congolais surtout que Nzambe abatela biso abatela mabota na biso ko bosana te bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Bye bye.